Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Kiko Lokoyo. Bonsoir. Dadi Lenda, salut à toi. Francine Sungu, Aïcha. Mon ami Sano, bonsoir. Bonsoir papa Edgar Costa, bonsoir à toi. Beaucoup d'apôtres ont partagé un peu sur encore les lots. Rendez-vous dans l'épisode de message en Koutana. Du lundi au jeudi. Nadège la Suisse. Nadège la Suisse, c'est Mani. Bonsoir. Adia Kesse, Elena Malilia, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir Benji Stézi, Anissa Makanda, bonsoir. Rachel Ndaï, bonsoir. Landrine Kalundimako, bonsoir Landrine. Mamine Zema, bonsoir. Maman Guy, bonsoir. L'homme en or, Dadi Lenda, bonsoir à toi. Salut à toi, Astrid Mambweni.
Somo Kikolo Koyoko Sekafo Temalelo. Ouais, bonsoir, bonsoir, chers internautes. Bonsoir encore une fois. Na rendez-vous na biso à Lelo. Les messages au cours na biso nous sortent tous les jours, du lundi jusqu'au jeudi. Excuse. Na thème de l'épisode de celle qui vient sur sauver les couples congolais, tout message nous sera tous les jours. Nous allons débat ensemble. Encore une fois, merci. Nous avons pas mon abino, nous avons attendre abino, il y a tous les jours. Vous avez pas appel nabino. Voilà, les autres ont timing était en tout cas pour toi déjà retard, toi 21h30. D'autres ont timing était en tout cas au plus tard 22h15, 20. Tout aussi si vraiment émission na biso. Donc bande aussi j'ai le donné bomoni wana bino moko. Vous allez comprendre te na ba couple congolais et lokoni eza ko leka bande ko na ngai. Merci Mama Guy mon ate maso ezate na na plateau. To bunara boye e bosimba. Namba osungara e bosimba. Voilà. Toyebite nini ezoleka na ba couple na biso ya ba congolais ba mekonanga. Bon, moi c'est non bali bavandaka bien. Mais il faut que la tromperie et kota na kati. Qu'est-ce qui se passe dans ba couple ya biso ba congolais? To ba na biso ba na mibali ba ndekonanga. Pourquoi biso mibali et comment on va la loka to comprendre que biso mibali ata so va na moi si bien moi ça na yo bien. Mais il faut que le tromper moi si na yo. Et loko nini elekaka na biso ba congolais. Tout ça on comprend le sous-phénomène au te ba ndekonanga. To éviter ce que tout le monde a en grade ou ce que tout le monde a en le nini nga na comprendre raté. To panda poké to tse ba commentaire bo benga ndenge za kaka mibali bo banga te po to bike mibali to koloba pe ya basi. Infidélité est commis trop dans ba couple na biso. Mibali msomo na sana mwasi na ya bien à respecter ka ependa na ndako. Moi ça rappelle nyonso o moi ça ko sala. Attaque pe na place na ependa ya kimobali. Mais souka na foka mobali akene ko tromper mwasi na ye. Et le Congo ezalaka nini? To comprendre te le Congo eza nini? To yebite nini eza koleka na ba couple na biso vraiment makambo yo donc mawa mingi. Tozo comprendre te. Voilà, Mama Guy, tu comprends et le numéro de Libanga Atalo. Merci. Plaisir, on a live à Didier Masuki. Plaisir à trop. Donc, tu comprends qu'est-ce qui se passe dans ma couple là-haut. Tu éviter ceux qui démonient na vendeli, ma couple na poto, tu ma poto puisque tu as na poto. Tu comprendre tu comprendre Mibali misuku to mona marque non, à ça la coûte rien. A même mbongo te na ndako eloko te moi si ndasala ka nyonso. Eh. Mato il tromper sous moi si à côté. Je ne sais pas ce qui est arani ne va couple oyo. Les autres doivent comprendre que même Bassi c'est la même chose. Et numéro de Libanga Talo, numéro zawana, na tala na mir na ngai, na titre oyo ba numéro zawana ya WhatsApp, na numéro ya normal ezali wana. Son nous intervenir au bengi to yambayo.
eza pasi na communauté na biso bandeko nanga mibali mais boye bango oyo tozosala toza kosunga te ata moke ata moke toza kosunga te ata moke tomona yango ndire lengi tomona yango ndire lengi anga nazotrompe mwasi danga soki libanda ozomona yango elengi mais toyebi te nini oyo ya mabe toya komema na bacouple na biso na bandako apres afa koke trompe mwasi na libanda toyebi te bamalchance nini toyeka yango na bandako apres afa kotrompe mwasi na yo na libanda toyebi te soki ezalaka nini eza yango kiyanke te eza molimo moko eyelaka motu me okoki kokima yango mpo ememaka biso na eloko te. Bonsoir Toko Véronique. Mpo ememaka nango biso na eloko moko te. Mwasi oyo na libanda akokani kaka na mwasi oyo oza na ye ndeko mobali. Akokani kaka na mwasi oyo oza na ye. Donc eloko grave eza nango te. Omona ye soki ndenge nini aza extra aza na extra te. Bokokai na bino. Donc ça molimo moko elataka biso mais ça se rendre compte que tout ça la mabe to yara ba malchance mona ba couple na biso. Ba malchance to mema banda. Eloko ne yaka après. Ba sa to kina na libanda nde unanga mwasi bo message na ye boyebani déjà. Boyebani ba nzoto bo message boyebani ba caractère boyebani ba comportement déjà. Ba famille yebi bino. Bokomi eloko moko wande unanga bokomi eloko moko. Donc eza ki yankete oto sala komona eza ki yankete eza kuzoba moko to sala ka impossible. To meka ko changer na bato zongo sa conscience na biso na place to meka ko changer bandeko nanga ne loko oyo. Ce n'est pas bien bandeko nanga tromperie na couple surtout eza mabe moko na yesi bino puisque boyebi ba milimo nini te boza komema. Boyebi ba milimo nini te boza komema. Eza ma mingi. To meka pe ko changer misu to zali awa na bino na ngai na nzela émission oyo ba conscience na biso ko kozonga e ko roter biso na eloko moko boy. Bandeko nanga. Bo remarquer kaka. Mutu nyonso mona mbali nyonso oyo aza na mbongo ebele na mbongo na ebele. Soka na basi ebele yeba ki mbongo nza akisi. Eza mbongo normal te. Po mbongo oya normal. Mobali wana aza sérieux, komona mbongo wana eko se multiplier encore ebele bo bakaza na kisi, baza na kisi te. Mais so moni muta mbongo moko ebele na basi ebele, suka na mbongo ni basukelaka. Bakoma ba pauvre. Pona nini nzela basi ebele efutaka te. Ba bengo yuma te. Soki oyebi ke ozaka na mbali no moko, soki oyebi ke ozana mwasi na yo moko, ba bengo ozali yuma te. Oui, Bibiana Milambo, c'est vrai, eza penza diable. Bon, biso mi ba l'esprit entanga ya comment les autres tinda, ozala mwasi na bien, aza kitoko, mona mwasi so so leka, okwe ili susu. Eza diable. Eza diable bandeko nanga. Et surtout soki boza ba projet boko sala na couple na bino, il faut to sala boye. Il faut to somba boye. Il faut to sala boye. Il faut tout il faut tout yeba soki te projet nyonso pour ça na couple ya bino tant que ça base be na libanda couple wana e ko sala eloko te to bana wana ba téléphone plus ba téléphone ibani ko sonner. Oui allô? Allô? Oui allô? Oui allô, bonjour Didi Masuki, Emeraude. Bonjour maman Emeraude, bonne santé. Ça va bien, papa. Boni binokuna. Très bien. Nzambola osunga. Mais nazolando en direct pour na thème wuti ocha quoi les tromperies coco sama na kacha couple. Mais avant de répondre, je veux savoir, tu parles des femmes qui baza ba victime to mibali na minito. Les deux, tous les deux. D'accord. Bon, moi je vais parler des femmes. Non, le côté à Bassi. Voilà. Bon, il y a plusieurs raisons. Hein? Vraiment, il y en a plusieurs. Pour les autres, que mon bali, ça la infidèle, tromperie, coco, ça la parce qu'aujourd'hui,
malgré tout ce que nous faisons, et pas Mibali, et nous avons suffisant de sous-souter. Donc la femme peut tout faire. Il y a certaines femmes qui font tout, vraiment quand je dis tout, donc nous tout besoin de qui ouais. Mais ces genres de hommes sont toujours derrière d'autres femmes et pour faire des bêtises. Pourquoi ça peut alors je peux pas, pour moi je peux vraiment pas dire les causes parce qu'il y en a plusieurs. Ça l'était moi si sur la et que moi si on a ça attention qui peut mon balité et quand il peut ça que mon balak est né libanda. Ah bon? Moi si peut oyembi ko lambate et quand il peut ça que mon balité à qui m'appenda kwana que libanda. J'espère que bande na basho bazona na ils peuvent confirmer. Donc la tromperie pour moi ça veut pas se dire que infidélité mon balake mon balake soit moi c'est sous libanda. Bien sûr il y a certains hommes qui sont en train de faire ce genre de choses. Attends moi ça peut signer. Mais ce que nous devrons comprendre, pour moi je parle pour mon opinion, ce que nous devons comprendre est que dans la relation, c'est pour essayer de faire marcher la relation. Parce que nous ne voyons pas le futur. Ouais. Aujourd'hui, étant que femmes et hommes, vous pouvez faire des projets. Que par exemple, mois prochain, dans 4 mois, ce sont des projets que les êtres humains nous faisons. Mais si ce n'est pas la façon dont que Dieu avait planifié ces jours-là, ça ne va pas se faire. Ouais. Alors, des hommes que nous rencontrons aujourd'hui dans nos vies, c'est pas que malgré séparation, comme on a donné son magasin. Donc, il peut être sous séparation. Il y a plusieurs femmes dans le monde, il y a plusieurs hommes. Donc, ils sont passés comment on a raqué, ce qu'on s'est séparé dans mon radio, mon chose. Les personnes se séparées dans moi, si on s'est rejoint, moi, si on s'est pas taper, mais ce n'est pas le problème. Tous autres, la bête est tout bateau, tous autres, dans le bango. Ouais. Qu'est-ce qui montre que si tu laisses ton nom pour ta femme, aucune reçoit meilleur. Il y a un peu de choses à ma bonne femme. Dans le monde où il y a les lots, il y a génération, il y a les lots. Ce n'est plus un monde de séparation pour moi. Moi, je dirais que les choses il y a la séparation des sociétés. Enfin, tu les as dans le teenager. Donc, par étape, il y a des étapes, par étape, il y a relation. Relation, où il y a vie, où il y a minute, comme il tire, il y a consacanate. Voilà. Pas malade, il y a belé. N'est malade, il y a comboté, c'est pour moi, c'est maintenant le temps de s'attacher. Malgré les problèmes que vous pouvez savoir, le gars qui est plus comme moi, on besoin d'avoir un d'accord, c'est comme la ville au Koufa. Là, peut-être tu peux quitter ta maison. Mais si c'est un problème entre hommes et femmes, vous devez vous asseoir et l'arranger. Il n'y a pas meilleur dehors. Bande blanga baso tam susu baluba andinge za boinga mobile no ko kali susu te mobile mo bimba pesa nga boete mobile mo bimba pesa nga boete mais nous devrons aussi savoir que même aujourd'hui au Congo na mobile atika la moisi on apesa moisi 100% à 50 moisi 100% ça les susu te ndenge toza bona ba relation moi moisi faut acha 50 mobile faut acha 50 s'il y a la possibilité ouais pas que ça la dit ouais. Donc, il y a certaines choses, on ne peut pas juste accuser les hommes qui vont parler à la communauté. Dans la photo, il y a des responsabilités que nous avons vues ici. Dans la photo, oui, que toi, on contrôle, vouloir ou pas, il faut tous la soumise la responsabilité. Donc, certaines responsabilités, nous devons mettre ça dans la tête. Donc, on dit que la moi, si on dit que la mobilité, c'est une question de dialogue pour faire du sololi. Autant ici mon ninga botom so oh nyos boko zala nango boka poli mais quand je vois comme que mon ninga oh mon bali to moi c'est azo bomba kam oh be azo bomba ba on est pour place séparation du corps et yaka entre moi c'est mon bali et quand il y a la séparation du corps na dialogue qu'est-ce que tu n'es pas moi c'est ton bali a demandé libanda parce que tu vas te dire que ah muto ngana ofana na ndako azo swanga te muto pe boy azo swanga te vraiment donc dialogue est pas vaste.
Mais bon, pas la clé. La clé, il y a qui est fidélité exacte. Excusez-moi. Il y a fidélité et la vie de couple. Il faut dialoguer, il faut être transparente. Vous allez transparente, vous allez transparente, vous allez un dialogue. Ce qui nous donne, nous avons la vie à dialogue qui était même malembi. Merci beaucoup. Ouais. Donc moi je dirais cela. D'accord. Merci beaucoup vraiment maman pour l'intervention na yo. Tozawana ozana biso si ya moyen ozonga okozonga ningo lingi so monike eloko moko bo sepe na ndingo intervenir encore okozonga. Maman Étoile. Bonsoir à toi Maman Étoile. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Voilà. M'appelle les bandits, tu m'appelles Moussoussou. Allô? Oui, allô, bonsoir papa. Non, maman Étoile. Ouais, bonsoir papa. Bonne. Bien, papa, non, maman Étoile, tu es bon tenaille. Bonsoir. Papa. Nalinga lo baboye na sijo pesi mobali soki omoni aza na mbongo aza na basi ebele ezali peut-être kisi non papa didi il y a des mibali mosusu na kibo jeunesse basakana te azalaki kozwa courage ya rapproche basi te kodrage bango mpena comme te ntango azalaki na bozwi te azalaki nango tatanaka sikoyo basi kolonga na kokoma prêtre na kochauffe basi yango monaka mibali wana badekonaka mingi mpo moto osi abanyango banda 14 à 15 à 16 à 17 à 18 ans mbongo akoma na maîtrise alembaka akoma na maîtrise papa didie nga ndeko neno omoni nga nazobenga babengi bino boye na mwa expérience ya mokie na vie na ngao naleka nango nzambe asalanga grâce papa didie naleki na basi ebele lelo conscience ya moto fo ezongaka moto fo conscience esalaka moto moko afai na kiti na nini sali nazwi manzelo na leki sope na kozwa maladi me nzambe epargne nga na maladi wana alors sikoyo naluka position na ye bakofanda na mwasi nini ya malonga mpona kovanda to mpe mwasi ezosenga conscience ya mwasi mpe de conscience à moi c'est ça la nuit soit les gens ont tout à mon cas je rien parce que conscience c'est fait ça la question faut le cas voilà mon tout mais avant de vendre dans mon avant de dans la faute nani tout le monde y a biso mi balise la mano premier sur la topé ça na ba idée na yeba yo ndingani ngapena ndingani eloko ni yo ndingani ngapena ndingani vraiment il faut que on se le pour toi ba ba erreur na biso côté ba marché monde ali yo so mona ke papa didie ba maladi se bele oui ndi mo le maladi bele ba tango kansa sida sida esa on sta pesa da maladi hepatite so ba so diango ko kan so ko za sida mais sida hepatite ko la yo ma on ka sida poto si donc impactation tata na so ya hepatite si je me trompe ouais hépatite C ouais hépatite C on a so ika mais et ko bon lo ko le lo ko so ba ko pour sida mais ça sida conscience à pas tomber faut ça là papa dit tant que mon toi ça tout ça là ça akuti na famille mon copine éduqué akuti na bande de l'école papa dit na nyoso ko ça là akotala ki na ça na ngana suivre rien voilà nzambe c'est que nzambe asa na besoin na ngana salela yi nzambe asa na besoin na ce qu'on a comme sembo faut na changer comportement nanga soka ça mari de force ko atika banzela mabe papa dit batozo nzolinga bambongo ebina bayebi kotya lito ite bayebi kodrage basi te bayebi koflate basi te siko batenda nango na ndenge mbongo c'est vrai na ndenge mbongo omona azosombela biloko bakado bageste mais po atelema devant mwasi papa didi aconjete papa didi eza pasi mpona iti polokwa ayebi ke basi balingaka bazosombela babiloko bakado wana mwasi akokende papa didi seke basakana te na kibo jeunesse na bango bato ebele omonaka ngo nga prêtre nga bilamba basakana te na kibo jeunesse na bango papa didi basakana te yango omoni ke baosala baloyenge bafio baosala baloyenge oyo basakani te po moto asakana na kibo jeunesse ne papa didi conscience ne ezonga akotana papa didi biso toka te bamaladi ah oui ba vie privée na ngati pour cela ndope ta mususu bato ba comprendre moto azolo bato yebi po papa didi biso toka te bamaladi to boti na komede basi
On se retrouve, mais conscience, c'est ça là qui va masser la mission sur le que va bien absolument yuma pour te comprendre. Pour dire bien absolument yuma pour te comprendre vie. Donc il y a beaucoup de il y a d'abord conscience n'est ça là. Attends papa le tout là-bas retrouve mon pour battre autant la voiture et la cima. Attends te rétroviser à vie naïve. Erreur ni na sali. So ça na moi si c'est moi ça par chérie ta là on a ça qui erreur là. Est-ce que papa dit va couper les ça na ba solo rappeler que non les dimanche va faire ba solo ni battre la semaine ou ba erreur na sali. Ouais baza mingité. Baza mingité pena que dimanche bleu to vandi pas chérie que lundi on a remarqué ko boya. Yo pe mardi na remarqué ko total de semaine. Pour te conscient va couper les ça là on papa dit. Ni mama ucholoba mama o ucholoba wana dialogue ça dans le local libuso na kata couple na biso. Confiance faut ça entre biso mi bali ceux qui confiance c'est papa dit li banda les alibala c'est-à-dire moi ça doit pas bani on va le vendre ça bouche banai. Pour moi on a biso ça na confiance en mingate. Et là le faut dialogue deuxièmement ça confiance. Il faut que moi c'est à autre bon na ya tiens du cola mais ça on va pas bon on a ya tiens cola mais ça chérita on a gagné yango moi c'est pas on a gagné yango mais là la porte comme que on va les monter foutre la bilon on se on va la pas dans la face la nyonso la bible comment on va la bible que faut la ça nyonso et là comme il va les autres bon il a mis ça des autres ma basse na biso ni ba les tous trop commis pressé papa d'idée ouais pressé à vie il y a comment mener biso na ba makambo yo oli comme na moninga te mobali na sombela ka ye loko yo po komi ko ken loko mobali na za ba moya se okomo ke luka mibali bali libanda ba mobali musa ko luka basi libanda ba benga ka ishigo pressé mais ce qui te tient ça na makambo yo so première chose nzambe le couple na biso par le monde qui te marcher bien ah ouais. Ah oui. C'est plus très comme caca. Ça me dit diable de papa dit tout tu as ça me diable makamba ba tu diable moi vandi là yi. Et ça conscience ça me dit faut ça là qui était conscience dans ça là ça là moi ça là ma belle ça là mobile na ma belle. Le ko là il ma belle on a dit na stop avant qu'il y ait la fin de ce calme tout ça la foi il a biso. Comment yo on avait là qui mobile ça là pas na ndako qui na on déconner les bandes. Comment yo on ça là pas na ndako puta. On se que on les bandes papa dit. Ça c'est de la biso mon ko ça la biso mon ko ça c'est son atelier moi ça on a tout fait avec ça qui série là et ça c'est simple on se montre pas chose ça bon papa dit oui il est belé que ça va bon ici mais ba sakana na ba vite ouais sakana ba vite na ba ki boucher c'est ba sakana te papa dit il y a ba nouvelle chose quand le monde va ndako bali ngaka abima kaja amona ba fina nzela te akoli aye pour to kaje pesa na ye pour papa ani mona ba fi zimbo moi salaire à bien moi sombi car bien dans la zone mon car bien sur la table yo ça au salon quoi pour que ça faire débat papa dit déjà il va le soba olinga moi c'est la service à la tête telle mi pas moi ça va d'autre idée encore quand ah yo ga so voilà de lo ga cher voilà donc c'est-à-dire ba toi là ba influence na ba biloko moko boye yango so pour ma biso yango so pour faire passer la biso so mon ka mobali moko bo la télé loko moko taza pour ti moni yi danger et mettons avant dans comme la ki ah moto ka tsenye nde boye so ka mon tunde ça ko la ça na rien partage asa ça ça les akoma ko lela ça mon papa faut ezonga conscience moko na moko entre moi et mobali faut toujours ça conscience la biso pas dire kana mobali ba so papa na biso ko mobala te. Ah oui. On va divorcer comme par rapport à parents de Sokala. Et ça la tête. Il va nous on papa so comme on camarade ni on tonganda comme maman a itala raite maman ko te ki parate que camarade ni ko ba ala itala raite yezo tala ndako na yi a utala ndako na bana na mobile na yi. Mais le ko ra voir na yo papa dit voisin na yo ka moi sina comme ko tani ndingo sa kala moi sina ko mo tshelo ya biso. Ouais. Est-ce que c'est normal? C'est normal peut-être. Yo so mona papa dit yazo bima na mo se ki to me yebi kati na ndako na mo secret ni za kuna ya pat o yebi te mais wo isa le secret kati passe ndako na yebi bien ote on a il comme on a ya suka papa dit la conscience ta mo et ça là ouais donc ça moi je ma base banda conscience de ça na 5000 na 20 basso na bimi na 40 basso na bimi na et ça ligne comment on peut des longuités écoute arrêter champion mi bali comment et ba na on fait voilà surtout à conscience que à mobile ça chérie na ala ça bolingo ngapena c'est bolingo c'est tout
Papa dit, et comment moi t'es mouton sur ça? On a fait à mon kilo. Pour faire ça, moi, moyen de faire ça là. Tout le monde, la carte c'est à mon kilo. Tout le monde, ça m'a ça. On a tellement de qu'on a sur la danga car on sait ça sont des ongs. Tout ça conscience ça sont totalement tous ça là tous zoa nini. La base to bini na bango nzo to na biso changer la nini. Base ba bini na mibale belé ba nzo to bango changer la nini. Tene na on a rien. Et on se ko belé pe bazala ba malade bazo da ba malade na nini to bazo e ba te bazala ba malade. Mais tant qu'on est hôpital on comprend ba na ba malade. To ka mane na Nzambe. Couple na biso to me bango na maboko Nzambe Nzambe nda ko batela biso. On batela biso. Merci, papa Dina, Maman Étoile. Merci beaucoup, papa Nanganzama Pambola, pour l'intervention. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Maman Étoile, Malobombo Kayo, Oyo qui papa Nenga Lobi, Malobombo Kayo. En tout cas, merci vraiment à papa Nenga Otu, ça témoignage, mais comme ça, Lobi, on est vrai. Donc, il y a Liboso, et ça, a tromperie, pas mobile, ils ont complexe. Après, ezali pas moi, c'est ezali ko envire. Toi, Allô? Oui, allô? Allô? Oui, papa, toi, ben à Bino à partir Afrique du Sud. Nabina bengi Bino à partir Afrique du Sud, na Johannesburg. Ok, merci, papa. Malobombo Kayo, to yo Kayo. Bon, na bengi Bino à partir Afrique du Sud, na Johannesburg, comme papa Kiko. Ouais. Nina Lubara Boy. Libala, déjà d'abord bénédiction. Ok, merci papa. Sikoyo. Tango déjà, moi ça commis côté connaît. Oh, mon bal a commis côté connaît. Veut dire, et ça c'est na bunzambete. Et na kacha libala, et loko liboso soki dialogue ezate. Soki pardon ezate. Eza mawatro. Na libala, il faut toyeba dialogue, il faut toyeba limbisa, et c'est très important. Et les autres sont na mingi, ba mibali biso ba congolais to ko sarape basi na biso ya trop. O mona mutu azala poto. Azolo bakenga awa nazaboy nazoboy. Mais tant moi ça o ya sur place, azomona ba réalité o mobala bana ko yebisete. Osomona. Ouais. Yango nozomona ke bandeko na biso ya basi pe bazo déconner. Pona lokuta na biso ba mibali, ce n'est pas bien. Osomona. Yango omona ke mutu azali na mbongo akomi ko bimana mwasi na yo parce que oyebisaki mwasi na yo makambo ya lokuta lona asir na kati ya libala toyeba dialogue et pardon, c'est très important. En tout cas, advice n'a pas payé ça la bande de connexion à Nibali, tout ce kokosa, ce n'est pas bien. Yebisa moi sinon réalité, so kombo la prince, yebisa moi sinon yo, awa ngana kombo la prince. Awa na sala kana musala tel. Mais ça te ke ya ukoma kuna amona yo. Na ba misala mususu yo bana ko yebisa ye, ndenge mwana te donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Nous avons pour l'intervention. Merci. Merci. Maman Étoile, continuez par le bombo Kayo. Ouais, merci. Donc, moi, si Sorazo trompé, avec ma raison. Parce que Mibal est belé aussi, il y a trop de négligence. Et ça a comme ça et tout, moi si, Anna Posanae, Azoboa Kisaye. Moi si, mon papa a naïf comme ça, là, il tord au monde à mobile comme ça, et tout, na balaba là, à la tibien, à Ozana Vatira bien, à Kosi, il est pandémie. Il y a vraiment le barbecue, Mibal, il faut ça très attention, faut ça très attentif, na moi si, comme ça là et tout.
zala attentive au quotidien comme ça et tout lula moi sinayo loba na yeke oa kitoko bani parce que moi ça trompe pas buzoba moi ça comment tromper buzoba ça veut dire il y a un truc qui va pas et ça ba oyo comme ça un quart vraiment peut pas appeler ça des éducation ça veut dire il y a un truc qui va pas et ça ba misusu comme ça là et tout souvent ezaka parce que asa na manque de personnalité donc l'air mobile aye mobali azo ignorer azo s'occuper na ete ana posa mobali de mobali azo bwa kisaye azana posa mobali aloba na ye ba compliment mo ya bien mobali azo bwa kisango azo yebisa donc yo mo soko bon na mobali est-ce que o trouver nga comment est-ce que na kitoko est-ce que na bien est-ce que na sepelisaka yo est-ce que donc eya mibali encore po kaka loba boye na chance ozala mwasi ya kitoko osepelisaka nga azo bwa kisayo banini ça fait que ekomo pousser mutu abanda okende libanda parce que comme il se poser des questions est-ce que mobali nazali na ndako peza linginga sikoyo le yo okende oya na ba réseaux sociaux par exemple okuti mutu moko ayebisi yo boye ke ah ben oui oza très belle linga na sepelaka no bani okomo tomber na ba phrase wana comme ça là et tout beaucoup eza mibali ya ndako ebele batindaka basi na mona buzoba comme ça et tout ba mibali il faut bozala très attentif na basi na bino comme ça là et tout donc mwasi yaona ba mwasi kosa na oye et ozala nango beaucoup mieux comme ça là et tout moi c'est akoya comme cela et tout chérie comment tu me trouves oh chérie biloko na lambe eza bien eza ce moment ça lambe yo pe biloko bien aussi félicité le babo et maman biloko no lambi bien na sepeli merci tout kosenga moi so pe merci comme ça et tout eza et a signité que oh si rabaisser et tout eza pe très bien comme ça tout faut eba oflater moi si ba mibali be ba ko flatter basi na bango te moi c'est ko kuta la mususu na meilleur ami à mobali a flatter beaucoup mieux et ça fait qu'après il na piège wana et pour moi c'est na mibali ebele ba mibali ebele ba trompa comme ça et tout ba eza ba compléter nga mobali atrompaka mwasi aza compléter parce que mobali atondaka na ye eza mibali comme ça ba comprendre neti papa auti koloba ye a comprendre vraiment les choses asakani beaucoup na vie na ye amoni porter rien du tout atie stop mais eza na mibali mususu na ndako mwasi abata asalaka nyonso eza kokoa koloka mwasi abata asalaka nyonso mais mobali wana alingi komona bafesi ya mwasi eleka devant ye te soki bafesi ya mwasi eleki devant ye fo kaka linga mwasi abata. Oui, allô papa, Torolanda yo. Ah ok, now tu es parti à Dégola pour faire sur le camp de conscience. Conscience c'est déjà normal. Et ça bien, le temps bien. Conscience en tout cas, faut ça là pour nous soyons ça là pour dire l'homme c'est pas le corps, l'homme c'est la tête. Donc pour tous les autres, pour tous les autres, allez la raison partie voilà. Mais disons ceux qui n'a sujet à l'élo, trahison et à Bassi. Il y a Bisso, il y a Batamangala, soi-disant. Ça te. Toi qui sais, Bango Nyonso. Bon, ça va pour le bal, il a la mort, il ça malala, et ça malala Nyonso. Oh, Bazan esprit à trahison. Sous Bazapé, Bazali, disait ma qui doit me bali, pour mon bali, vous avez moi si. Ouais. Moi, c'était vous avez moi dans mon bali. Surtout dis moi dans mon bali, moi si, à voyer, moi si. Surtout dis moi si qui est mon bali, à voyer ce qui est mon bali. Mais surtout dis moi, tu es mon comme moi dans mon bali, qui est mon bali. En tout cas, ça va répondre à Yégotal à mon bien dit. Puis son net, on a la ébeli basi. Mais tu outil na ba friki kuna, tu vivre na ba petit sœur, si tu bibi, tu es kotoyo. A dit ma suki. Basi à trahison, baza mouké par rapport à basi au babo par libala. Moi si azo trahi na moi ba cause. Na moi ba cause pe. Moi ça trahira ka pampate. Akeka ka pampoka ba do trahi mo ba dit ma suki. Abimala ba petit na biso ya ba kamangala to. Bata ba trahison na puta na ba onde mouké. Bao bazaki pena moi serré vraiment mani na ye en tout cas bazala ko eza pena kisiko kisiko puta ye bazala ki mais oya trahison bango de balaki moke mais na bango nyonso yo na mona bazala bango ya trahison bazala pe o pe bazala bango pe bien ko na mona ya bien baleki par rapport ya trahison ouais papa ouais maman ouais il y a trésor de parler bouquet il y a batouo bazaki moins bien oh ba pas sûr bazaki moins bien bazaki moins épelé par rapport Michou appelle nous ma chérie
nasala conscience moko namona ke mibale bazalaki baswahili bon bato bakomplikanga ndenge est-ce qu'on pouvait souvenir à baswahili nafiki baswahili te Véronique Olobi yango ma chérie c'est ça nazwaka bafi me naleka na de baswahili wana vraiment namonaka ke bazalaki pene pe ntango na ye kokota mpena kota bamilia baluba abike masuki na ye komonaki ya moluba aza mwasi moko aza na bastile moko ya bolingo genre babidele soki olingi akolinga ye soki olingi ye mpe te akolinga mpe te me baswahili okolinga ye me aza na mwa baje moko boye soki yo oza te mwa biloko moko boye ezali wana selonga nalobi te ke bato nyonso bamona ngo o ngai namona selon basérie na biso ya bato ya mokana bandeko na biso baswahili basi na biso wana baza mpe mwa moke mwa marke ponga naleki na baswahili tro na baluba baswahili baleki na maboko nanga misato baluba baebele bamama bana nanga mibale baza baluba naleki na baluba ebele namona baluba nde bamabe te baluba bamabe te mpona basi mpona kopana na mobali boluba bamabe te mwasa boluba soki alingi esika otiki esika okuta ye mwasa boluba nde namonela soki akomondima badivorce ya mabala mobili bala akotikili bala kuna ezake mwa biloko mo ezosenga mwa botsambe kota mwa molili mosu eza na kati me nga naza mokongo nga na amuta bakasai te équateur tusanga na mokongo me nasantisirake baluba pepene nanga nazalaka nanga lese antuka baza koyiba libanda bazalaka te me kota baswahili antuka namona yango wana mpena nakosi te nafiki mpe baswahili te antuka namona makambo wana me bandeko na biso ya basi na majorité moke batrahiraka bamingi mpena batrahiraka moke mingi mpena te basa bato mangala teso eleki te basa bato mangala bazali mpena esika otiki ye baza na bazali mpena bazali esika otiki ye oye kokuta ye achange place mpena tiona auna bazali na bango nana kutana babiloko wana vraiment to mpena te tolinga bapeti mosusu kasi mosusu nana ine omoni olikie mpena maboko mataki bobandi bolingo bobandi bolingo ezipe bolingo mpe omoni mpe mwana botami ezalaki te ko liboso kosala bafuta ngana lakisa fils mpe mwana bota te ezalaki bongo ezalaki ke bolingo kaka tolinganaki na biso si tokona na biso. Merci beaucoup papa pour la intervention na yo. Mais pourquoi ça te elongo nga ngana loba papa? C'est vrai nous on que basi ba pensa ba que ça c'est vrai par rapport à mibali. Mais eza la basi mususu ayaki bien abota mandumba te. Mais vu que mobali oyazui baza gu moko te na mobali wana eza mabala mususu mona neti na Afrique koko utapote ba pero ki balaka ba jeune fille na kini. Ah, waza papa, aza ba 50, 55, 60, aga obala mona moins ba 28 ans, 29 ans, bazana gumo côté ya vie. Ba mona nzela mo côté. Jeune fille aza beza ke na ba boîte, asala boyeboy. Mais papa na sa ko mukolo, akosa nuit blanche te na boîte. Jeune na lingomba na tra ba fashion, ba pantalon toboka ba costume ba centré na nzoto. Papa na akola tango te. Ba bloc wana tout eza ko causer pe que moi si a déconné que écoute na jeune moko boy guna e penza tellement bo o guna nga penza jeune ani ko kosa mbali na ndaku ani ko tromper ye nyonso les faire partie pour la tromper ba bloc wana nyonso ya ona nyonso pour nga il faut ka dialogue so si mobali au monde ke ba gu oyo linga ko mbali wana za na ngoti okoki ko kotia na gu wana. Ben oui, okoko changer mobali na yo ala tande ko linga ka ko kotia na gu wana. Obi ke nonga na linga boye, linga foza ka fashion, na linga boye, na linga doa ta chapeau, na linga ota lunette. Bazali hein. Soit linga yo bazali pe ba yo kakate. Oui. Pour la moni bongo papa, je ne sais pas voilà. Yango le pour la linga qui intervient. Vous avez débat pour tout le monde, voilà. Maman étoile. Oui, naza d'accord na quelque chose au papa ou tu koloba comme cela et tout. Pas se trompe pas, baza muki. Excuse, puisque. Allô, papa. Papa Didier. Oui. Papa
Oui. Na bengi ce soit parti à Johannesburg. Ouais. Papa Kiko. Oui. Mon nom c'est Kiko. Ouais. Là, il y a une intervention. Oui. Ici, quand il y a lobby, wana. Omoni, les Kangou, On va te rappeler, puisque le téléphone est bien normal. Oui, allô? Oui, bonsoir papa Didier. Bonsoir maman. Maman Étoile. Bonsoir. Il faut intervenir dans le sujet où pourquoi c'était le cause non? Oui. Voilà, nazaki na moi liloba mukia koloba par rapport à ce sujet oyo, puisque bon, il y a pas mal de choses oyo pe na monaka nazo vivre na bandeko na baninga na entourage. Ouais. Ndenge koloba tromperie eza ekoti mingi to pe eza mingi epai ya bacongolais. Pourquoi? Parce que de azoloba selo onga nazo l'entourage na makambo ndenge ezoleka. De mibali na biso ata aza na mwasi ya malamu na ndako akoreconnaître yango ti akorejete mwasi lokola litambo mosusu. C'est ça. Le fait akorejete mwasi à chaque fois ekosalaki mwasi amoni koza na ntina na ye te akomi kobima libanda. Mais pour mwasi kokoma ntina point ya kobima libanda ndenge nalobaka toujours. Ouais. C'est qu'il y a eu trop de dégâts esalami. Voilà. Mwasi oyo ya kitala abimi libanda. C'est que elekati. Deuxièmement, soki to batromperie ozozala na bacouple na biso, mibali na biso ya bacongolais il faut botika na kindumba ele abosani kutu ke aza na mwasi na ye na pembeni mpo atala oyo azoleka. Me ntango ye oza na mwasi na yo oza kotala mosusu azoleka na pembeni, mwasi moko asepelaka nango aza te ata moke te. C'est ça. So azotrompe mwasi ye okotuli yo olobi me papa eloko nini oyo ozwaka na ndako oyo te akoyebana. Alors wana ekomi kindoki nga na benga ekomi kindoki. Donc ekomi motu moko il faut komemane na nganga soki na nzambe akende kosambelela ye mpo kindoki wana elongwa eza malédiction makasi. azwili mwasi na ye mbanda okamati elongi ya mbanda na oyo aza na ndako dekadence osakana te akendaka te kuna apesaka mbongo te mwasi wana mpe apesaka ye mbongo te ozokende libanda ozokende koluka nini yango nalobaka il faut jamais kokondane liboso basi na makambo oyo ya infidelité to mpe ya tromperie. Soki bolandi sosi ya likambo mwasi wana akoseli mobali na ye to mpe abimeli libanda ake kolinga mobali botalaka efoti eutaki kaka na mobali. Ouais mama, na kati oyo te mama eza débat. Yo mwasi ya ndako soki mobali na osala mabe mingi libanda oyebi yango ke mwasi ya ndako oza na droit ya kosuye li conjugal te avant kosala ngo pourquoi pas okobima na ndako obengani na oswati mobali obengani otikani oliki esimoke oyoma libanda. Je viens justement. Voilà. Je viens. Parce que eza na mibali mosusu ntango yo ozoloba na ye tête à tête papa soko omoni ke nakoki na yo te soko omoni ke naza bien mpo na yo te soko basi mosusu oyo mosusu nauti ovivre kala mingi te tellement abengani mobali azolinga okende te mwasi akamati mobali mosusu aye okota na ndako me mobali oyo azali mpe makango na ye te ezalaki mpo apuse mobali abima akende me malgré ça mobali oyo alobi na ye ke soki atozwi makangu na yo problème eza te me ngai na kokende te bo finalement olingi kotika mwasi oyo te okendaka kotala libanda pourquoi
ntango yo olandeli mpe mobali na omona aza na moko te na libanda baza mibale misato mine yo moko oza komituna mpo na ngai na koloba eza kindoki eza esu normal te en fait en gros nalingai koloba congolais alingaka na ye en fait congolais alingaka libanda mpo na plaisir kaka ya kolinga bayebaka mpenza eloko balingi en attendant mpe bamibali mosusu mpe oyo ya malamu baza na bango baza ebele quoi mais tromperie mpona kosilisa nalingai koloba tromperie oyo ezalaka na bacouple na biso ezalaka mingi mibali baprovokaka yango mwasi oyo ngai ndenge naza boye nasi naloba yango liboso nazalaki kokondane mingi bamama oyo bazobima libanda soki nayeba raison nini mama wana abimeli libanda mais ntango tosalaka baanalyse otali humain non mama wana abimaki asali mabe ndenge abimaki entre temps aza na mobali na ye na ndako mais quelque part azalaki peut-être na sport ya kosalela yango te parce que na bakofinga ya mobali aza kodenigre ye banini yango esalaka ke mwasi mpe akokota ral bol ake kotrompe mobali na ye mais eza te conseil eloko ya malamu te ya kosala mpona bamama quoi dans ce cas là vaut mieux koansista ata mobali alingi koboya yo te soit disant alingi koboya yo te sala tu oboya ye bongo sima olinga libanda na biso nde bapapa na biso nde oui maman il y a des femmes aussi il y a des femmes aussi au départ où taper na libu maman na famille maman na bango tsaïba ndaka libala ayepe na mobulu na etina ndaka libala c'est vrai libala balé mais il y a des femmes aussi depuis il y a des femmes aussi depuis où taper na famille na ye azana na nzolo ka mobulu tina ndaka libala azo déconner. Si papa Didier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des femmes au Malokaka à Botamina Kindumba banda libuma maman na ya tima nango na poignée na ya loboko tima nango. Parce que ça ba coutume na bango. Mais ko banda libala. La preuve est que basi wana pe bazalaka jamais qui avandi la libala parce que à ko supporter na été okoyoka tous les ans ou tous les 6 mois à changer na mobile. Ouais. C'est dommage pour la bande de la biso mibali ko baye ba ka des fois pas si en côté ake ko soyer mais tant moi juillet lelo akoyoka lobby esimbite akabwani na ye ake ko zo mobile mususu aju soko compter kaka na kati ya poto awa ake aju ata 14 to 15 mais ya polene pe ya vis-à-vis donc bota ndenge wana soko yo mobile oyebi ye c'est pas la peine ya okende komeka nzoto kuna po ekosimba te po lobi yo moto kobenge tsundumba et pourtant ye abotamaki nango na loboko ntango azobima alibuka mama na ye mais en tout cas na bandeko na biso ya mibali oyo bakongolais bakendaka kolinga zoba bakendaka kolanda bano ya mike parce que azodénigre na mwasi na ye ya ndako malgré ke ayebi mwasi na ye ya ndako azokipe na nyonso batika eza kitoko ata moke mpona tromperie esila na kati ya mabala na biso il faut se respecter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour le conseil. Voilà. Merci, Nadinope, et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, pareillement. Ouais, merci. J'espère que vous avez maman Nengalobi. C'est vrai que il y a des filles qui déconnent, mais abisso mi bal nem to l'équipe mingi. Oh là là, m'appelle. Ok. Allô, papa? Allô, papa. Papa Kiko. Papa Kiko, tu es où? Ouais. Ouais. Moi, si, avant la 5 mibali. Mais, Nazi, nan tête au monde que moi, ça doit être 10 mibali. Rien. Ben oui. Même à 25. C'est normal parce que même si tu es dans la Bible, moi si toujours dans un simple, devant mes balles. Ouais. Donc, les camps en anglais, on va dire qu'on cheat. Na les camps ya kokosa na kata libala. D'abord, babimeli mususu babima libanda
Et ça, c'est le comportement, moi, si nous avons un andam. Donc, si moi, si nous avons un comportement, ma bé, à autre mobile mal à l'aise. Si quoi, mobile à osani, à oluka place, ou à l'aise. À oluka place, à l'aise. Et na kanisi, advice na groupe, ça, Isaac, avant on parle de moi si au China il faut y avoir un comportement à moi si moi ça moi zandengeni moi ça moi zandengeni au China kata ndako faut la moi si na yo et puis et là on na roloba balibala o esala marke yaka to vanda balibala monsieur esala marke yaka to vanda aussi moi na bato bali moi na bato te aussi quand on tient un d'accord le bandit c'est la malédiction il y a un mot qui est na libala oyo komi makambo ya ko cheat na bango na zolo bango na anglais et comme makambo ya ko cheat pour la nini ozwa mwana batu ya ofele papa okitaka volume na yo kuna soso soko bengi okitaka volume et pas ozali pas yo zotala okitaka volume. Donc, et on a évolué le conseil na kopesa ezake zwa mwana bato bala ye na voie normale kotia na kata ndako babiloko wana ozomona ndeke ya te epuis na kata libala dialogue c'est très important. Dialogue c'est très important et puis pardon c'est très important. Ouais papa mais moi ça va faible été hein. Batuni okuna moi ça faible na sens nini? Pardon? Batuni yo moi si aza faible na sens nini? Non. Et ça biblique moi ça sera toujours faible. Mais dans quel sens? Moi si ça sera toujours faible. Banda ka histoire ya Dan et Ève mais misa biso ngambu boko misa biso ba faiblesse. Non. Eza on dit ba faiblesse te koloba te ke moi ça za ka faible na mobali nyonso te papa. Parce que ndenge na oyo ka ndenge ozoloba on dirait moi ça za faible na devant mibali nyonso non. Tout le monde a que moi si azala na déjà azala toujours faible. Moi ça sera toujours faible devant mobali. Ouais, bon comprendre papa bengi depuis Afrique du Sud, ba raison et Afrique ça un peu mon boulot. Maman to lenga na Barcelone ko moko na likambo oyo ndeka oti koloba. Soki yo mobalo mpona nga, so mobalo moni ke oza l'aise te na mwasi yango. Na place que on retromper moi na batu na ndako ke ba fimo libana pas otia à l'aise alors tika mwasi yango na ndako tika na oye ke na yoba oyo moni ke azotia à l'aise po mutu ko azotia à l'aise tango mususu azana kasa ko yeba te il y a des choses que ayebi pete yo mbali ko la kisaye Oui yango to ba na couple dialogue et ça toujours bien parce que moi c'est pas ko yeba et le côté yo ko apprendre maman awa penser na ndako na gauche na à droite. Awa ba repassa que mba boyeboye. Awa ba sala ba boyeboye. Bosangisi mayele. C'est la même chose aussi mon pali so ko bazo ko rater moi si pour vendre ça. Didenga mana dinga bubwe. Ngana ninga basi mangana litoi. Ngani ngaso ko senga basi mangana kingo. Ozo la kisa c'est comme ça. Ba yo tuni mutu te bosololité. Mbala moko ko miko yango biso mba yango miba ba kongo ba koma bazoba. Banumba bolimbisanga. Alors que moi si banda azo finga moi si ne obazana. Alors que ben oui, et ridicule. Soko moi que osama à l'aise na moi sango. Tika po mona ba emso mona a trompa kayote. Azarano bien. Mais lo yo moni que azama ben nango, yemo conscience ne ezolo bateke ayebite ke na sala ngo mabe. Mais la qui ça y est. Pour na ngalo na ngalo ba ngona salut à toi aimer aussi ta peine. Salut à toi aimer aussi ta peine. Ngel loko e dérangeaka ngai na part mibali baloba boye ke moi ça faible. Ton longwana na histoire ya Dan Ève. Histoire ya Dan Ève c'est fini. Eza lisusu te.
Moi, ça change. Moi, ça a faible na mobile nyonso. Te bon ti ko lati sa biso ka histoire ya da Eve, likoni na ko Eve alia ki pomme, même la ki Adam, to comment ba faiblesse à libela. Non. Moi, si azaka faible na muto ya lingi. Exacte que ceux qui tozaki ba faible, donc na cause faible devant frère, na cause faible devant cousin, na cause faible. Non, 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 papa lobi mabe. Moi, si azaka faible ti. Non, papa dit basi beli bazo déconner parce que comment yo mobile aux un jeune garçon il pensait bimi donc un jeune garçon là quand même on dirait on a 60 ans mais moi ça peut faire quand même payer ayo que la option ni moi ça 38 ans 35 ans mais à comment la boumou koya ah quelque part peut-être ça a peine sur ton avis donc mobile on papa dit attendez na 40 quelque mais si on a la figure non de muta 50 ceux qui combien ceux qui sont 60 ans ben oui ah donc tozala fier na nzoto na bisoko loba no papa panza mais bien sûr ma procédure moi si na yo battre la taille ozo battre la taille te ndoni olimba tromper yo te ouais ouais jeune garçon papa dit faut monter mi salaka na couple photo mi salaka moi ça aura plaisir pe on va avoir plaisir tant moi ça les taille qui plaisir basi de papa on ça nanda ko akwa olika na string ite na place na yo Fula que la pour moi c'est si on a on est que la messe la monde de bonge na zo ka mwanzo to so ba papa senga fo senga soko senga servir yo fo senga tout la sengi a repartir na so la sengi a servir mo na mai to la lobby biso pe ni ba to tika mo mo jin mo se mo jin tanya boîte ni TikTok te dire ça et ça après moi ah oui hein ah oui voilà c'est ça mais oui surtout wana ouais papa dit on va les donner de tendresse est-ce que tout sur la route papa dit toi est-ce que ni va les donner parce que l'ensemble parce que moi ba caleçon non basomba raté ya ba congolais voilà penda oniati voilà oniati yango ozana raison mais bien sûr olingi balatela yo yango mosomba raté c'est ça on sait que moi surprise soutien quand les sopena complet tout complet vraiment moi je suis tapomé là tu papa moi je suis tapomé au pour la bio côté avant que nous sommes la plupart des ba congolais 100% en tout cas na milongolité na mitia na kati toza 90% to ibeta taille ya soutien moi cité to ibeta taille ya souvêtement malata raté mawa voilà moi c'est à la taille S yoko somme les XL et comment quoi ya e papa dit donc biso mbak to sera basi msoto que na douche que na sede beto que sokola jamais moi si monsieur papa dit on n'est pas fini par rapport on a moi ça va qu'il là à sokoli ah oui ba la matinée na mbeto ka ouais moi la matinée na mbeto mwana moboya yebi tala papa dit photocopie à makamso to mona radio pa basi tala moi sans son na trempa ba kaleso na petit saut mais yo ko ba le ça la rapide on se rappelle la kaleso trempa ou la tongo sokoli on la tramso ça ko la na tongo on la type mususu et bien to ça la route mais pour apprendre comment tu vas qui habite ce c'était quoi non il a dit que on a moi si à quel cas jeune garçon parce que à pas jeune garçon on a moi sexy ouais la faut tendresse ça na kata libala faut te ba ko solo te ba ko dialoguer faut ba ko kunisa ka beauté moi si na yo faut ba ko fungula moi si voilà c'est ça surtout ça kolona yo ozo fungoli kuti faut apprendre à papa Didier ouais ozo kata moi si manzaka ozo te na kupo ngo kata manzaka so pe ina nde ba chaba ina ba ngoka a obumanete kupa ko le pe ina na maboko ozo ngoke mengi
Et voilà, on ne demande pas beaucoup. Tu sais, la minute. Maman Étoile, est-ce que biso mibali to pakola pe basi na biso mafuta donc bakende ba en chocolat. Bon pakola kate, yango lelo to lingi changement. Voilà, to sala kango te yango moni basi bele papa bazo de Maman Étoile bazo de connaît papa Didier. Eh oui. Camarade ngakutu kopena na mo sala ngabo. Et to bakende kalibanda. Ok, misusu atane barepasaka bilamba bana bayebi te aosangaka mobali omoni bato papa die koto korepase bilamba balinga yango te soki yo mobali ntango ndike basi bele bazala faible mpona repase bilamba oyo soki dimanche ozu mo masangano otiana ozorepase mare na bilamba bana na ye na dimanche minute ozorepase bilamba ebi elongo ekosala moko mama mais oui ah oui ozobeta yo badimanche oyo tosandi ozobeta yo banze moko boya ya bakofi akala baoke tiasa akala otie mo masangano oyo ozorepase bilamba no maleme maleme mais oui ezala ndenge wana eza ndenge wana bravo tomemalaka basi na biso na bapisine te mozofina mwasi na monene mememe na pisine akendele kolandage po akendele poa basinema tomemaka basi te biso kaka ondoka mwasi so biso papa mibala na restaurant yo ozoba deya chez Mbutalombi c'est trop fort, ça c'est trop fort ça. En tout cas là je kiffe là, c'est trop fort. Il y a des restaurants. On a mis chez Mambo. Ils ont arrêté, mais moi je suis dans un restaurant où il y a classe. Ouais. Voilà. Oui. Juste pour un week-end, ça fait du bien, ouais. Tout ça là, tu peux pas lier. Moi, ça se porte, moi, ça me tout ça là, sous le temps, encore dans la ndako. Même si ça, moi, c'est pas maman, t'es là, on est sur les jours, on est là, quand on est sur les jours, on a un jour dans le grand maman, tu vas dire qu'elle a une musique, mais tu as une musique, tu occupes pas son tacanon, on a foutu une surprise. On est catastrophe comme maman, on le tire. Oui, moi, ça va, on s'est payé là. Ouais. okomisi suki na ye okomisi papa dide oui moi so akesa bacourse aye na ndako akuti ndako propre basali basokola obongisi ye mbetu mwasi ayebaki toyebi basurprise wana papa dide sentiment basi baza na besoin eloko wana basi baza mwasi aza na besoin aide omoni esurtout soki aide wana euti na kati te papa so aide wana mpeza kuta pa na yo mobali ya omona mwasi mosusu oyoka bazokama mais garçon faut job oneni akamaka na mwasi ya kitoko boyebi te nini asaka na ndako mais oui c'est ça ayebi koloba oui tozonga biso mpe mibali tozonga basi mpe oyo aolandanga bazonga ntango mitala mpe nzoto est ce que ntango natelemaka devant papa naseduire ye totalaka mpe mobali mpe hotel owana papa tokendaka o mobali ko alongoli bilamba tika na kaleso na ndibondilango na kaleso na ye mosala koyoka elenge nde papa mosala kosepela no ndenge nini wani nso tofoesalaka kibu jeunesse wani nso tofoesalaka ya ndenge tozongaka mwa kibuje oui mobali mosu otali kaleso na ye oyoki na mawa mawa misusu eza na bamadusu oui c'est ça mais wana mpe papa soki change couleur est-ce que mwasi mosala na ye nini oaza pembeni na yo bongo yo mo mpe mosala na o nini mpo changer chemise de changer couleur papa dit otuli question bien ouais yo mobali ntango mwasi mosu ntango yo okotaka déjà na donc mwasi asalali oye mwasi acontrôle ça te son avant mwasi acontrôle oti
Mais nous, on a 4 heures. On a 4 heures, on a un sous na papa de Jésus, c'est non, ok, na moi, ça va casser ma belle, ça va pas, moi, c'est 4 5 heures. Mais papa, moi, si, oh, elle veut contrôler mon bail, il y a que mon bail, qui s'engle, 3 fois ou 4 fois, à Royeba. À autant la garde-robe, na yo, à autant la Royeba. La magie faisait délai. On a bah pilote qui a mis balle, pardon. C'est pas possible, c'est une honte. Mibali, oui, mais basi non. Mais oui, hein. Mais oui. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma couple. Donc, il y a une émission de Sali Papa pour la couille. Oui, oui. Et c'est Koufa Lango. Mais ce qui beaucoup de notre dialogue, c'est facile à réparer. Yango, hein? Oui, oui. Si. Et zonga. Mais surtout, moi je les connais. Papa, il marche qui. Et il y a un ambassadeur qui est licencié à Corée, on s'appelle licencié. On a un licencié qui est mobile, il y a la maille. On va dans la maille, qui est la maille. Pour surtout, la maille, papa dit, ou t'as pas la mouina. Azate, ouais. Donc, comme ça, c'est une chose de zonga et ça là qui a. On s'est dit, ah, bah, il y a un peu de plus on va comme ça là. On s'est dit, ah, il y a un peu de Singapour, il y a un peu de on s'est dit, on a tiré, on s'est dit, on a caleçon, on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit, mitala omona ba marché so on ici ba marché na bango bien moi si montagne na mona mobile ba se kara mobile na nzela mobile montagne na ba se ka moi si na nzela papa di talo ko na moi sa zo tambola za mobile za na sima aso ka moi si ni solide. Ben oui. Et après na ba se be yo ka mibali na bango soni. Mais mobile so comme ni bumu munene autant na sima na nga. Bakalisha munene la tela onani. Moi si on la teba kasha munene na nani na mobile so asepela kana tanga mona stream awula ke ni ba na yango so so kesa awali ya kolia. Oui, na bakalisha munene na sepela londe. Oui papa mais na kati yote mais tu vas quand même la base si tu as rappelé la base si tu yebi Kalesa mnene il y a des bilamans sous ce singa te kola te lango string et singa pour la ta kalesa mnene mais il y a des bilamans sous ce singa kola te lango string ah mais oui mais oui étoile ah nandaku non ah wana ga bien te nandaku non oh non na libanda oui elamba nini singa kalesa mnene. Voilà, ah, mais oui. Boxer, oui. Mais oui. Mais pas qu'elle soit mounene, il y a mounene.
basi na biso mosusu baza na bilambo balalelaka te babilambo ya nini robe de nuit bayebi yango te mpona kolalela yango oyo etiraka mobali ntango amoni olali na position epi basi mosusu bayeba olala na baposition te position moko olali otikelinga bamatama no likolo papa te ntango moko mobali ezomata yebi fo nasenga kaka fo nasenga position mosusu ya kolala ate elakisaka mpe moto koboza bolingo sako mobali ebele na basi ebele toyebi yango te toyebi kosala baremarke te papa dide mwasi azomona mobali azala monokosola nazokokosola na ye te mabe kasi mabe eloko ozoboma yango wana mabe oui kobanga te loba na mobali na yo voilà papa te yo mokolo mpena monoko no edégage te papa elate mo yango te papa nde na minoko mwa parfait na nzoto esalaka mpe mwa ntango okaka parfait esalaka mwa bien ntango okaka boye eza bien papa dide kotala mobali mosusu na nzaka na ye ondire moto asalaka soki na kompani nini bon natala ya ngai mbadi yo basokipaka na yo te yo oza ya moto akataka yo papa oniatiango mpenza yango eza bien ça va ouais papa azwi mwa problème nasi appel ekoti epa na ye en tout cas alobi bien alobi très bien yango wana ezala mpe na basi mosusu comme ça soki aboti oyebi ke basi ebeye bacomprendra te le mobali no alingaki yo na tai wana fo luka ogardaka tai wana mwasi mosusu soki aboti atikali na poids na ye ya grossesse tout efatigaka mpe mibali comme ça la tout lingaka ke soki oboti osali kango baphysique operde mpe kango bapoids na yo ya grossesse operde kango libumu na ya grossesse parce que le mobali alingaki yo soki banda osala taille 38 oboti okoma osala ba 46 yebaka ke ebebisaka bolingo luka orécupere taille na yo ekozala beaucoup mieux mibali ebeye mpe bakongo balingi kokosa basi comme ça etunga na lingaka mwasi na baforme lingaka mwasi nde nzoto yaka azobima libanda azokende kotrompe yo na eloko na mutu moko ya mokie donc c'est ça makambo couple eza na confusion ebele yango fo oyebaka kodialogue oui étoile ça dépend ya mibali yango soki nzoto yango ngam na obebisa yango ngam na obotisa yango osali barégime eke tosimba te nakoboya yo mpona nini mpo ngam na bebisi yango ngam na botisi yo bana wana nakolingo ndenge ozaleli ale natika yo nabotisi yo bana natika yo nake ozwa siko mwasi mwana nzoto mikie siko yo na bana ata ye moko papa Didier yo ozoloba bongo parce que eza yo ozoloba bongo parce que eza yo mais un quart ya mibali batrompaka basi na bango parce que bachangea après la grossesse donc akoka koyebisa mwasi na ye te wi na préféré tozala neti avant donc tellement alobi boye soki akomi boye ezali konde abotelinga azokoyebisa mwasi te yebisa mwasi vérité comme ça et tout est-ce que okosala effort tozonga ndenge ozalaki avant parce que nga anda kosepela nde ozalaki avant ye préférable malibanda akende kotrompe ole adialogue c'est ça yango ezosala partie des dialogues basi bamibali ebele c'est ça okomona ye azotrompe mwasi ne mpo ya nini banda kuta bota akoma munene akoma lokwa mama leki moko boye asilesa aleba nini bani osololaki na ye est-ce que oyebisaki eke yo olingaka ye na tai wana azalaka nango avant non osololi na ye te obandi ya koluka deja libanda ça c'est yango eloko ofo osala yango attention na betela basi ebele sete soki oboti sala vraimen ka mwa physique récupérer nzoto na yo parce que sinon te allo mama Emeraude maloba mboka yo oui allo papa Dide nazongi lisusu ouais namoni ote bapenza toke nango nazoyeba te eti wapi oui je veux dire encore eza bongo eza débat nga nakoki koloba eza ke soki tolobi ke tokondamne basi kaka mibali tokende part namoni mama oyo aza pembeni excuse-moi mama Jolie et mama Étoile excuse-moi mama Étoile mbote na yo namoni mama Étoile aza plus côté ya basi aza neti amoto ala méchant mibali mpona meki kolanda ye un peu trop namoni ke azotingama kaka epa biso basi na ka oyo toza biso tuta bavictime na kati voilà esenge toyeba ngo voilà toza na bamabe na biso etanke biso aza na raison na biso tokonga mboka yaloke okende ti soki minui awa donc ce que nous devons comprendre na monde ya lelo facilité
transférer pour le monde. Pourquoi? Parce que il y a maintenant des facilités dans ma famille. Accès à ma famille, comme il est belé, facilité dans ma famille, comme il est belé. Et je vais donner un exemple. Nabate ba maman na biso. Maman dit on va dans la papa na biso. Au moins maman azana ndako na bana. Papa bana bima dit on va que na lukelo wa rolia. Si papa ozonga nde maman azozela papa azonga na mbongo. Si papa azongi na mbongo, nde kuna siko bako motina bino bokela wendo boso maman makaya boso maman boye boko lamba bolia. Si on n'attendait pas notre père azonga na ndako, au moins la maman olonga tamba akobuka tamba ba blomi quelque temps on a ndako ba pondo moni to lambi. Il n'y avait pas d'autre option. On était obligé. Il y a posé la pour la vision. Papa peut bailler du fait que n'est-ce pas ah non moi c'est na raboua. Par exemple c'est qui pense qu'il n'a dit papa bana na rejoint mon chouchou. Maman a dit sur la caba si des raisons pour la terminer mais pas de la bisto. Comment on fait ça par exemple bino mi bana porte bino mi bana excusez-moi bino bata lelo. On a tout fait maman a dit sur la parce que vous savez la façon dont maman a dit sur bazalaka. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs options. Les lots, moi, sinon, on va les passer au compte. Parce que, et c'est qu'il faut te comprendre que, par exemple, on a fait des cours, Pessi, Andrés, Ninene, ceux qui sont Nini, nous avons des ingrédients. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que comme il n'a pas option épilée. Aujourd'hui, on peut qu'on joue moi si, afin de n'a pas. Mobali ça côté là moi toujours alinera toujours que mobali aille pas là. Et pourquoi nous cherchons toujours que mobali aille pas là parce que tout le monde a déjà marqué dans mon fika que là que nous refait les bons ce qui a bien dans lobby. Donc négativité c'est côté déjà dans mon tout. Et côté à mibali va comment il a dit sur l'intérêt na porte na techo ta suna zo doki. Na porte na techo ta msusu boy na ke fa na porte na ngo ba sans livre comme ça avant ça na ndako na yi. Il y a plusieurs options. La option va passer premier belé. On va la comme vous quand les choses sont moi cité. Oh yo trop ça quand on benga na ndako na obintana. Yo ne ko bima tonga na obima yo ka so obima na la libanda na la ta msusu jo mo mi parler na zo place. Na mo na nga déposer na ke lukanda. Donc facilité ya makamu. On était fidèles, on était honnêtes. Je crois que des choses que au moins c'est ce qui a promis mon nez, jamais. En plus, maman et toi, on va faire la moitié de Dieu. Il y a, papa dit a raison. Moi, ça va la tête quand ils sont menés. Quand on dit qu'ils sont menés, on dit que comme la moitié dans ma poitrine. Voilà. Et comme à un moment, on a dit ça, il y a dit ça, il y a salité, on disait, moi, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Au moment, on a dit ça, salité. Oui, c'est vrai, pour là, moi, ça, mon monde, c'est quand donc c'est normal. Attention, on va le moment, on a un moment de salité. On va au gazin, on va au film, on va pour la latte, non. Parce que dans le température, l'eau, ça va jamais finir si on en couvre. Je connais que là, ça spring bon et que ne me pas dit, je crois. Mais la bébé, c'est bon, n'a pas pour comme ce qui n'est donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la relation boye. Autant, l'un et l'autre. Personne n'est parfait. Et on ne le sera point. On peut rester ici et donner des exemples que moi, si nous avons mourir. Ce qui est les aboués, on a nous autres minés. Ce qui n'a pas on a beaucoup, c'est comme ce qu'on appelle. On a attention à un stress, quand c'est une sang, on a tout comme ça, on dit, mais on a fait un stressé. Nous te font moi, les choses qu'on a, mais nous te font moi, du coup, mon père, je crois, il y a un commis gaillard, hein. Non, nous autres, nous avons un. C'est que la police de on a pas de son, on a sur la gare, on est la police, la police est style. Donc, on est tous différents. C'est question d'avoir une personne qui va te respecter. Voilà. Nous devons savoir que nous avons changé déjà physique. Il y a un autre qui a 2 ans après, 3 ans après. Non. Exactement. Si on a besoin de nous, ngam na peso mnene wana comme mnene anda ko na o di mnene na ko boyo pona nini eza lokola siko eza lokola na kato te mama emero des débat eza lokola na zoki mwasi abeli makasi to souhaiter te malade makasi na suna sunolie ou na ko bete karapa abeli makasi mais non quand on s'aime on aime pour les meilleurs pour les purs
bapire yango eza baningi ebele mwasi akoya mpe monene mwasi akobela mwasi akosala boyeboye akozwa problème na famille na ye nga na oboti bana nazwaki yo poitrine ezalaki nanu alleluya nani ekomi amen te alleluya c'est-à-dire eza ya kotelema nakoboti bana poitrine ekomi amen esali ete ekoyi anaboya yo mpo ekoyi mpo nga na oboti bana wana mpo na moni fille moko na libanda mabele eza kotelema mais non ça dépend ya conscience ya mutu voilà. Mais nazo respecter parole non papa Didier yozo kanisa bon mibale belele babimaka libanda aloba boye petit ole na lingaki azaki bongo te siko ya baby yango nazo tromper mibale belele baza bakawana. Maman Mérode Balombo Kayo. Merci. Donc c'est ce que je disais. Moi si ninga zambo ale toza ba flair zambo tende toza ba flair. Nenga na zale le nenga na ozala dans 2 jours été. Muto fana kamala défendre saka moto. Ouais. C'est ce que nous devons aussi savoir que nenga te fana na ba relation pour des responsabilités comme pas d'autres. Si si. Et ça la tape ko bana ngo na ngambo na office ngambo ti. Responsabilité oyo tosalaka oyo tozonai baneti babiso ne bayebaka grandeur ya kozala ndako moko te atako bapesele mbongo kopine c'est une grande responsabilité tofanda na yo pasi ya butu ya moi tanke famille oyo bayebi te afanaka na émerode likambo so ekomeli onga nde mpo nazala natiema liboso ya programme na pese motete likambo ekomelinga yo nde ata soki ekomelinga libanda na ndako yo ozalaka no te yo nde fokende koloba. Donc on a responsable là yo. Attention au précédent on peut pas en attaquer. Na responsable là yo, il c'est même pas hier par on a mis tout là-dessus. Alors cette responsabilité il y a un moment de c'est pour trouver ça de tout côté. Quand tu vois une personne avec une erreur, tu dois supporter cette personne. Tout le monde qui est monté ici m'a les sous-sauter. Na moto na ba les autres m'a sous-sauter. On solo li atane to tarane bindele te on solo li ko kaboni boy. Ko kababo kabona malembe mutakinze la nai. Voilà. Ouais. Mais quand on cherche à discuter, à chercher des problèmes, à chercher des raisons, moi, si je mais quand quelqu'un est bien, tu vas tout faire. Pourquoi on l'appelle bien Libanda? Pourquoi tu n'as pas la joie dans ton cœur? Tu n'es pas à l'aise. On va faire la nuance au sein des films. Donc, Libanda a tort, pas si Bazan a tort. On doit faire ce que nous devrons faire. Et ça, c'est pour faire la Radaba Libanda, il a dit son papa. Dans mon écrit, boyer, on s'allie bien. Papa, dans mon écrit, on s'allie bien. Maman, et moi, il y a un peu de boyer. On se tourne là. Aussi, tu as la responsabilité, nous sommes pour y avoir un peu de mise à disposition, on a mis un peu de bébé. Aussi, tu as la responsabilité. Moi, on a souvent dit que l'État va gâcher, on a un mot. Yo, il y a souvent un mot. L'État vous demande ça, on va faire un peu de on va donc, on sait les langues qui étaient en salle au Kakiti. Mais ton salle n'a pas dit n'est au vivre. Nous avons pour ça, des sous-bâtiments, papa dit, nous avons pour ça des barras, dans la banque. Ce que nous demandons, nous sommes très faciles. Tout ce que nous demandons, c'est transparent et éviter, on bat le oyo, après l'année, chèque naïe, aïe, son montant, mais, au sein de la qualité, au yébi, c'est nous, on a appelé ma famille, et c'est nous, attention naïe. Je n'ai pas besoin de venir me dire, émeraude, moi, on va avoir 1000 euros par exemple, à la fin du mois, on est les abonnés, on a fait maman 300, on a fait on a 50, on a pas travaillé, on a pris. Tout ce que j'ai besoin, c'est y a la responsabilité au lieu de parce que j'ai personne dont on va le reprendre sur lui. Alors, toi, si tu mets ton nom, aidez-moi. C'est comme il m'a dit sur les lots du Koyo, n'a pas si nous sommes, parce que nous sommes tous légitimes. Au moins, on est moins quelque part, on est à Bombi. Azama comme ça a bombi. Et autant moment est belé le long on a moi c'est qui fait mon bal avec Kinshasa avec ça mara mosusu. Yo on est au sukara bo na pa mi ko ko yé ko mara yo do la mbet mo ko la mbet mo na mobile wana na mo so yé ba ko makamuti. Donc n'est pas na bo mo ko beta tolo awa ki abe da sete a on na ibi mobile na on a ibi mo na 100% c'est du mensonge parce qu'on se connaît du jour au jour. Et mais là ça va
biso bakenza bayebana te ntango ozaye kosala eloko moko bomoni efongoli emiso kamwe. J'ai cru que j'avais connu cette femme, j'ai cru que j'avais connu cet homme. Ouais. toyebolaka bato du jour au jour ata bana biso moko boye ndenge eza boye toyebaka bango te toyebaka bango nde baokola du jour au jour. Donc ce que nous devons comprendre babiloko wana nyonso on eza juste des ingrédients qui viennent dans l'amour. Là où il y a l'amour, il y aura l'accès de dire à ta femme chérie l'amour ne bakisi moi point kende pe dire on wana ofutela yo papa senga no pe ololo bango ndenge akotole comme ndenge akoseka yo pe senga no kasi boye papa on parle na lingi na ngati osekela ngo oleko makambo boye tant que kotola esa yo bima libanda otika ndako na yo omima libanda oza ko mais c'est une malédiction, je suis désolée. Moi c'est kosala ngo te. Merci beaucoup, maman Émeraude. Ouais. Dialogue, c'est la clé de tout. Dialogue, donc voilà. Merci beaucoup, maman Émeraude. Merci, papa. Amène-toi le malbombo kayo. Ouais, ben, comment musica. Et comme musica, donc, ben voilà, ben, Toyoki, Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, papa Didier, bonsoir, maman Mitwai. Bonsoir, maman Kelani, boni. Madame, mission ezokende, tozali kokende mpe tokokoma. Bon, namoni eza mpenza débat oyo. Sono. Na débat ya bacouple ezalaka toujours bongo. Mais oui. elaka nga na nini tofoni nayoka ndenge mama meyeda uti oloba boye nalandi mpenza très bien. Kodeba oyo ya bacouple tokozosala ta cette semaine ekosalaka jamais po ezalaka deba ezalaka makambo oyo ezalaka na kati na motu na mitema totoyeba lelo oyo kokomisi wana. Ouais. topele kaka baseke mwa mobali ake otope mwasi mwasi ake otope mobali topeleka elokutana na kati ya ndako ezotope ngai verité ezawa soki na ndako toza na verité te ezaka tope. Ouais. tope ngai yo topanga na tope na maloba lokuta parce que nalandi papa moko awuti koloba ya boyeke basi bato bazalaka mabe basi batopaka mibali basi ya mabe bakendeke boye mwasi fo olobaka mosusu alobi nazolanda moko mais tout ça là ndenge mama moko alobaki tout à l'heure ke na ntango ya kala bamama na biso basufraka bamama na biso basufraka banyokwamaka mpo bayebaka eloko nini oyo bango bazosupporte aboti bana na ye akomi na bana misato mine mitano komona papa ndenge mama alobaki bakende kodebrileka papa azokende kodebrile mais papa wana azalaka mokende okokama mokomosu matanga moko komona bilelo wana bakozanga bandeko na bino donc papa wana bandaki kotrompe mama na bino me mama akanga kaka motema ye misoloka mama azoloka ne alobi nazobatela bana olinini na lere bamama nyonso bazalaki na badialogue vérité ye miso komona papa soka koloba te afet ntango mona bino mavanda nanu tala ngai omonaka ngai awa ntango kaka bana kokende boye nina wana to mama oyo azalaka na balabala oyo alobi vérité me na ntango ya sikoyo yango mona bamariage na biso na bana na biso bajeune bajeune bakobala siko mabale ezozala imatrompe alors je suis pas avec elle c'est fini azaki bien azaki taifit sikona baminene na ye wana nakende wapi naboteka na mibale babala lelo bajeune ebele biso bamama oyo toboti bana basi oyo totaka konse libala lelo oyo biso kutu bamama na biso oyo tozali kovandi 25 ans mpe soki mobali ake kotrompe yo batasi bata na motu ndenge kaka mama nani
na mletu na 6 heures ba dimanche bosala te to ba samedi bosala bosala ka te bosala bosala na dialogue to avant on la bosolaka et que papa bosala lo bien moi tendresse que ça makolo na mai ni bali ata ku tu kenza o kat makolo na yo yo koma na yo ne ndikateur lamble ali ma bandi marati ok moi la katra landa après tromper mon bali na yo c'est ça qui m'a dit en bibale okoki kotrompe ke mwasi azalaka kaka soumise mwasi fo azonga nsima mobali ate azokende atamboli ake kotrompe mwasi na ye azotrompe azotrompe me mwasi okoki odekonese na ndaka libala wana mpenza kokita bomata biso tomoni baesperience yango 25 ans après soki mobali ake libanda afanga na minina na nanu mpo na monaki yango na vivre yango alobi stop mais la communauté qui n'était pas mobile avec qui n'a pas été là qui est en tout cas la communauté la mission aux autres la salité parce que il y a aussi côté mutu makasi on dit qu'on appelle que nous trompons mobile là là pour y aller avec tromper là bah tout le monde comme bah système est changé donc ça va dire mobile là à travers qui fait des cités il y a pas de quoi la bah c'est tout le monde on bah nani bah non bah nani bah il y a bon mais à quoi on sur la commune à musée en tant que et chaque moko la mairie moko les autres ont fait le logo de l'été à quoi on fait la route en tant que batu à quoi on mobile public batu balanda ko asi la tentation et tout yo moi si ala passer moi si sala moi ça le sambo moi si sala o que ngambe aya ko boka ba milimo wana azala na wote wala ezaka déjà une chose pour moi la catastrophe ouais. Ça n'a rien à voir avec le climat. Moi, c'est là où on va les élèves de personnes. Mais avec papa, on peut le voir. Moi, c'est le global, il y a la zone, moi, c'est l'intégration de l'autre. Ça va être l'autre, il y a la société, parce qu'il y a son nom. Ils sont tous là, dans le Canada, il y a la société. Mais il y a la société. Non, c'est pas vrai. Ça me donne, c'est un genre là-bas. Ok. Et c'est fait comme ça. Il y a un cancer. Même ça, mais les autres, ils sont bas. Parce que les autres, on va calculer. Moi, la 4 et 5 dans l'arbre. Donc, si on veut faire l'économie, c'est la moi, la vie comme on a 18 ans. Puis on a vécu ça. J'avais 5 enfants. Il va faire ça parce que si on commence à stabiliser, on va stabiliser. Si on commence à propre, on va aller. On va faire comme on va faire que on va mettre la question sur le tour, la masse sur le soutien, sur le salaire. Qui capte là. Donc, on dit, moi, c'est à la propre nanda pour la vie. Propriété, c'est l'explication qu'on a mis dans le tout ça pour moi dans le pays. On doit protéger les gens, on la Ouais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers internautes. Merci de commis presque na souka ya débat na biso ya lelo. Mais ça débat moko vous m'a continuer en deuxième partie. Ça débat moko penza très intéressant. La première partie, donc presque 23h07. Le 8 na batongo ba msupi ba rosala. Merci à tout le monde. Toi ba ndeni ya otam na ba couple na biso ningi maman na biso Véronique auto loba. Oh nyonso très bien ouais. Débat oyo
nga na su par na na kasa makambo yo oyo pa moni na parti mo azoki par na ye azo yango to kaso nte pona to ba kobongisaka ba couple na biso basi oyo to kezwa ke bebe na libanda ba ndongo mibali ça ne sert à rien ça ne sert à rien to mona mingi mobali mso azaki na vie na bien azaki bien na couple na bango calme baza bankambo bango kenaka bien likolo kaka ya oza basi libanda ke oke kuta mwasi moko bonzo azaki mwasi moko na mata za na elima mso aza envoyé ya babe batike na mokipa oluka mbali moko adétruire yo okutani na ye vie na tout ekomi na merde alokangi bafamille bandoki bamasa bazao bamasa banitaya mabe balingaka ngai te soit bamasa batelenga poison mpo poko mobela or mwasi okende kokutana na libanda azalaki envoyé moko ya diable tanke oyeba même si envoyé ya diable te bamaladi eza ebele ya solo Antoine Nzamba mona 45 ans ya solo eza passe oyo bakotambola bandeko basi mpe même chose yo kotika mobali na yo boye mpo monike mobali aza nzoto mike oyo nazwi aza motu munene aza libomo munene ye nde mobali na malonga oyo mobali ozwi ya motu munene libomo munene ye naza maladif oyo kuti ozotika yo ya nzoto mike nzoka yebi aza na bonne santé okezwa mbali mosusu ya nzoto mike omonika aza nzoto mike wana mbongo ebele oyo yanga aza molai munene me aza na mbongo te olandi wana mpo na mbongo oke odétruire foyer na yo pour rien donc toyeba kotambola bafoyer na biso ete ya biso bandeko basi bali mpona eza nango biso tosakani so naoloba boye ngadi te masuki na sakani bali kolinganaki mokolo te donc tosakani toyebi maintenant importance nini ya korespecte couple toyebi il y a des choses na vie faut kuta apena makambo mosusu boyeba ndenge nini ya koteya baninga mpi ndenge nini yo mpe okoki koteyama et même chose mpe bandeko basi mosusu vraiment été à biso yango tosalaki émission oyo sauver le couple congolais puisque tokutana nango trop. Merci beaucoup Nzambe apambola bino étoile maloba suka na maboko na yo puisque tokoka kosilisa na soirée ya lelo. En tout cas, merci beaucoup. Ngeloka nengena loba mutu moko te na mukili alinga ba tromper. Tromperie, vraiment, ils ont passé, ils ont mawa, donc, et détruit beaucoup de choses. Ça détruit beaucoup de choses. Ça rend malade, ça rend les gens tristes, c'est même abattre na suicide, même abattre na la mort. Donc, c'est quelque chose vraiment, moutunyo so alinga angote. Donc, tromperie, c'est à côté à moi, c'est à côté à mobile. Même mobile, a trompaka. A supportera teke moi si na ya trompé moi si pas trompaka a supporter teke ayoka un jour mobile na a trompé ya moi que soki aux un esprit à tromperie comme ça là et tout donc ça sert à rien de se mettre en couple vaut mieux profiter na yo na nous sakana na yo na nous sakani l'air aussi sentir vraiment parce que l'air auto so engagement comme ça et tout de se mettre en couple quand les cas dans l'église va vivre pour les meilleurs et pour les purs ça veut dire que donc to bosan to tiki buzoba na biso nyonso donc buzoba yana saki tant que célibataire c'est fini yope buzoba non même ceux to balana quitte officiellement comme ça et tout parce que nous les africains souvent zakara yaka to vanda na biso déjà l'air on dit déjà ko ya vanda na keke bo bandi ko bota faut déjà passer na tu les laisses tes bêtises tu laisses comme ça là et tout au changer parce que tromperie et même rali babé moko nanda ko c'est au moins ba te belé ba na couple ba travailler à dur mais ba ko bongusanda kuna bangote ba ko somba biloko te nzoka nde moko na trompaka a même rali babé nanda comme ça là et tout souvent ba couple au moko à ça abusalité au moins ba avancer raté donc il y a on a vraiment ce tout ça ba mission vraiment exacté pour na auto critiquer oh poto juger ou quoi là biso mo pe y compris on est dedans donc les tozo lo bango biso moko pe ezo prêcher biso pas en même temps comme ça là et tozo permettre biso pe to ça va changement dans la vie na biso privé comme ça là et tout quoi parce que moi les jours d'aujourd'hui je supporterai pas que quelqu'un me trompe et alors ma personne dans mon a bien que nous tromper cette personne quoi donc dialogue est ça très important. Ce qui bon a besoin de canate comme ça tout qu'on soigne les qui au lieu que nous tromper comme ça et tout vandisayer expliquer ben oui non mon a que tu me manques trop du respect et ça c'est pas ça rate na façon zo manquer du respect est-ce que koko bongi sangote ah yope oui
na mona rondiro s'intéressera na ngate ata so na mibongisi ozara na m'en fou so na tunio otalingo seki comme ça et tout ça me blesse beaucoup parce que ça mi bale belé aussi ça peut na basse belé ko ça mo bale compliment moi mo bale ko kata basse belé ba yeba raté que mo bale pa linga pe bale mané kaza beau bayeba yango te basi toza très égoïste tokasaka biso moko mtolingaka balula biso nzoka eza mpe na mibali comme ça etulere abimi ake na salon de coiffure amisali bo azosatendre aussi ke mwasi na aloba ne boye oh mais chérie franchement t'es trop beau coupe de cheveux ebongisi yo ah ben oui na sepeli ozala boye façon olati vraiment esimbi yo mibali ebele aussi balingaka bayebisa bango comme ça et tout faut tozala na habitude comme ça et tout ya kopesa na bacompliment vraiment et ça très important comme ça et tout ça ramène encore des piments comme ça na couple na biso donc oyeba ya moninga et tout et après faut koyeba komikitisaka aussi souvent na Europe tomikitisaka pas souvent mobali soka mati yo po mati et en plus moi ça zolinga mata plus kalekisa mobali kebe voilà toza en Europe soko mati plus encore na kobenglo mbila donc ça vraiment c'est quelque chose parce que so tali plupart comme ça là et tout en Europe moi c'est comme ta benga mbila non na okate que mobali a bengi mbila ya très rare comme mobali so a bengi mbila ça veut dire que quand même ça très grave mais biso ça makambo zanga tina comme ça là et tout boum obengi déjà mbila mais là, aux Akines Afrique, est-ce qu'il y a Kimbila? Donc, les choses comme ça et tout, ça tue les couples aussi. Dialogue, c'est très important. Yebisa mobile ne le réseau déranger yo et le réseau c'est pas en angote. Yebisa nga lingo yebisa nga boye nga lingo sa nga boye bani. Ce qu'on monia partie des dialogues, il y a pas de changement. Là, vraiment, on va dire sur papa et maman et to dialoguer pe mingi changement ça mina ngote. Alors, franchement, que to koma loin de ma propos na biso vous mettre aussi séparés. Donc après, il y a la séparation. Et on monte au vent dans la basse, on va passer à vie à bisoter. Et on monte au vent dans la belle, on va passer à vie à bisoter. Tu n'es pas forcé destin. Donc il faut savoir s'y séparer aussi. Donc il y a un sujet vraiment, et on a tenir biso à cœur, tout partageant on a bino, ben tu recommencer en sous la sima. Vraiment merci beaucoup de ma part. Nzamba Pambola bino, na bino sunde bolandi biso ndeka na babwe qui vous est très important pour nous. Merci na de ko ba bengi franchement, ba conseil na bino ngamo pe na une note. Dans les beaux le bangal est dans pencher la tête comme ça et tout, dans aux notes comme ça là et tout, il y a des choses comme ça et tout, on a trouvé qu'elles acquis très intéressantes pour moi-même aussi. Donc on a une note. En tout cas, merci beaucoup. Donc bon continue encore comme ça qu'on landa biso, bo benga biso, bo baxla biso 1 plus au peso zanga biso comme ça là et tout, et ça a beaucoup du bien. En tout cas, moi comme j'arrête pas de vous dire, je vous love énormément. Donc on vous aime beaucoup. Donc merci pour la fidélité Nabino, merci Nande bolanda biso tous les soirs. Nzamba Pambola bino, Nzamba Lola vraiment Zarana bino tant nyonso. Donc que les sangs de Jésus couvrent banda kuna bino. Merci à toi Papa Didier Masuki na ba moment où tu partages ensemble comme ça et tout Nzamba Sunga to continue na to ke na très loin comme ça là et tout un jour to ko ça là le mot ya munene quoi. Alléluia. Ben, je te laisse la parole, Papa Didier. Merci beaucoup. Toi aussi, Zalanze Mwanzambe, tu aussi ça qui déjà. Merci. Oui, franchement, on est à goût hein. On est à goût. Franchement, moi, de ma part, vraiment, non, mais mon atteinte dans un mobile à l'ibou. C'est perturbant pour moi. Je suis désolée de dire ça. Donc, dans l'inga mobile comme cela et tout, azanga libumu quoi. Donc, si je pourrais lui dire, donc, de ma part, c'est ça. Ça, c'est de ma part, l'inga mobile azanga libumu. Vraiment, ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dérange. Et après, je pourrais que ça va être toi, il faut poser mon king après, il va s'amiquer, tu vois. Dans un abagou, quoi. Alors, ouais, les abous, mais quand même, on peut la dire, non. Les gars, papa, le bâti, papa, pour pas témoigner qui, on peut la dire, on nous tombe aussi à jouer dans un asthme. Si vous voulez aussi, là, tu me donnes autant de la mon donc, ben voilà quoi. Non, papa Didier aussi, ça n'a. Merci beaucoup. Tout le monde a dit bon lobby pour la prochaine numéro. On est encore là. Demain à 21h. Pour vous sujet à Sika. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Allez, bisous à vous. On vous love. Ciao. Ciao. Bye.